Bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans votre émission Tolobé la vie. Tolobé la vie qui est présentée par Nanou Diamant Noir, vraiment Nanou Diamant Noir, moi ça Moindo. Vraiment dans l'émission Allélo, restez là, restez branchés, ne zappez surtout pas parce que si je autorbête à l'élo et ça grave. Donc ça sujet moko et concerné tout le monde. Quand je dis tout le monde, papa, moi na yaya leki, vraiment bozalawana nabiso. Je dis un grand merci à Papi Gen Balbi, vraiment mon grand frère, Woumela et Sikozali. Pourquoi pas à la marraine de la SAP, Motemaya, prophète Germaine Lema. Bonjour maman. Bonne santé. Oui, ça va, santé bien. Vraiment maman, bateau bazolanda biso na pokwalelo na tolobelavi.com. Balingi vraiment baye ba elo konini oyememi yo awa. Elo konini awa na eko sa témoignage concernant affaire moko. Bon, affaire angwe se produit na famille nanga. Mutangonga na yebaki ya ona eko sa témoignage pour to mikoklesi di kamboyo to sunga pe baninga mususu azo ko escroquer sikoyo. Vraiment avant to kende musika na moni yo na photo ya mutu na maboko. Vraiment bozo mona photo ngo yango na moni na photo ya mutu na maboko. Tonga to yeba photo o mama o memeli biso eza pona nini? Photo na memeli bino o ezali l'homme en question o azo ko escroquer baninga yango na ye mpe na meka ko claircir histoire na ye na bete la baningo ba ebite po un jour pe ba se retrouver na vie na ete na makambo azo sala po makambo mingo azo sala vraiment ezo pesa batu pasi talaka toza na mondo yo bambongo apasi ba vie apasi na ba poto muto so to azo luka ya kakaka pona robebisa ba mitema baninga donc eza bien te yango moi to luka ki oto me ko expliquer yo histoire to avant pe to luka yo to kutana ki na ye poto sola la miable parce que biso to kenda ka bongo te to benga ki e poto bongisa tellement kaza na ye muto abongisa te aza na ka muto ya bebisaka yango moni ke to kena na niveau na yo pene na niveau na yo to suka pete to kene ka tina suka nenga zo ke loko ngonde pe fois si sango pe ka tina suka. Si ko so ko kozala vraiment moi bref parce que to comprendre trop bien te so to koyeba mutango asali nini a escroquer mbongo ndenge nini makamango banda ki ndenge nini yo yebani na mutango na canal nini. Bon nga na yebani na mutango na canal nanga moko mais après na yeko yeba su mutango nzoka nde na canal nga na yebela ki ye ayeko leka na nzela nanga na nzela libota nanga nga na ebelie na makama mabe mais na yeko se retrouver na libanda ya mabe na ye azape na mabe ya koti na kata famille nanga. Siko to koyeba kombo na ye nani yo yebela ki na ndenge nini avant to après boto koma na oya libota na yo si possible. Na ko expliquer ndeni nga na yebela ki ye pesa pe na kombo nga na yeba ki ye na kombo mingi na kisasa o banda ko benga ye kombo Figo. Mais azaki susu na kombo mususu babenga kaye kombo Madriba eza kombo na ye ya famille Figo Madriba. Bon na surnom batu ba surnoma qui est toujours comme l'homme à problème Matata Pogno avant d'avoir précisément wapina mboka ni na ville nini si possible. Bon Figo avant na Londres. Mais Figo avant na Londres asala ba aventure na yemingi Madriba avant na Londres asala ba aventure na yemingi na libanda Londres asala ngona libanda Londres bimaka yaka ba Paris Kinshasa soki abimi na Londres ye Kinshasa akosa assistance sociale ke aza abelaka ki aza koka do maboko na makolo esala te akenda penza na babiwa ba sisa sociale zoningisa baliboko pe ande pe infirme bakendaka ba sisa sociale mo ba luke pe na musale ezate yango moni abima ke sala ba numero na ye so to koyeba yo na kin ndengo lobi avant okoma na oya famille na yo so to koyeba boyeba neli ndenge nini poto zala vraiment moi bref po bato ba otala biso ba meka comprendre. Bon nga na yebi à travers moi si mon boya utaki Moscou comme moi sango Jili un jour nga kenda na kisasa na ba faire nanga nazoleka na komi na Victoire na 4 saisons namoni batu bazo bunda batu batondi bitumba nga na kotinga ndeni batu bazo bunda ba obeta mwana mwasi boye bo pekisa bango te na koti na bandio kabola tona ndio kabola bitumba fie ngo telinga bia tantino uti wapinga bitenga zana na France akanginga na balbilamba bandio lela na memie na mwa terrasse moko ngabi ya ko vanda expliquer biso nini kaka ezoleka a partir kisasa loko asali oboeto na lukato edeo na kotika ote tozaki na leki nanga mobile aza musicien Bill
musicien pa sepela ki na ya bandiko ba moi monso za bien tozwaye tozwe na leki na musicien to kena na terrasse nda bandiko fungola biso makamni eleka ki na mo mbali wana. Makambo nini soro kozala un peu plus bref hein makambo nini parce que moni ko accuser mutu boy surtout na photo na faut za na preuve moko eza palpable c'est comme makambo nini o ye Figo mwana ya Londres asalaki. Bon makambo eza ndenge nini ye Figo fi wana zaki na Moscou comme na Jili azaki na Moscou ba fio bazaki na Moscou banda ba 2009 futi 2013 ici je me trompe pas 2014 ba yeba ki Jili azaki na Moscou na ba copine na yeba tambolaka moko ba copine ya lobi tenga na zana grand sœur na vana na Londres mais ayeba ni na garçon mo boye comme na Madriba amema batu na poto. Sikoyo ye fi wana nde babetani lisolo entre bango ayo kaki atunia numéro na ye combien a récupérer numéro pa muninga tanga yibi muninga numéro aye ko benga na Londres aye ko zwaye tanga ye ko zwaye na Londres habite kombo danga Jili naza na $5,000 nazo luka mutako tanga France naza Moscou ye ibisi abi bon lokoza na 5,000 ko benga su mutute zala wana kanga na zoya afuti batike ayo kende Moscou abi pesa nga 2000 euros na kene nango Londres na ke ko traiter mikanda so na traiter mikanda na roya ko zwayo na maitsoba Moscou azui 2000 euros na maboko fi wana akena ngo Londres fi wana mobile mutatinda ye na Moscou aza mère ya mwana moko aza mama ya mwana moko mobile naza na Angola ye mutamatisa ke Moscou po atindika ye na poto to bakomi kuna esili ayepa moni pe mwa monso nenga zaki effectivement vraiment zaki kitoko ayeko linga fi wana lobilo ko komi boye nana na mwa cité loko zoluka pe maramba poto to balana na biso mariage mais mariage na biso photo zonga kini to koma na kini lelo lobi pe to sala mariage lobi pe do tout ko sala biso ka une semaine to mata to zonga poto pesa 3,000 wato kende siko fi wana tunie na Moscou nde toza na kobima ndenge nini ponga na za mukanda te amema fi wana bake basali trouble tina ambassade ya Congo na Moscou ambassade asali bango tenalie bafuti billet na Royal Air Maroc bakiti na Maroc Figo asali crise na Maroc asali crise na Maroc bazuye batie na ambulance bakena na hôpital na Maroc moi sona tikala ki na aéroport po Figo azana nationalité azana droit abima na Maroc fi wana za nationalité te alali kaka na azola kaka na salle d'attente ti Figo abimi hôpital ayeba zusu avion ba yeko koma Kisasa to ba yeko koma Kisasa libala malamu wana 3,000 ezaki nanu ba ovana na ba flat ba tamboli ba flat ebele ta mbongo esili libala pe ebandi ko beba mobala bandi ko kima ko découcher tanga yeko kima e bonbongo esili famille kutu batuni e babi na Kisasa batu bazolinga bakenda ta braza yo uti musika Moscou muto memo bana Moscou azong sosusu na Kisasa ya nao awa fi wana lokwa yoka e papa na lobaki bongo akomi kokanga Madriba na bilamba Figo abilo kwa place ezate mbongo hotel esili na mema yo pa grande sœur na Njili bayeko ke na Njili e pa grande sœur na ba mama bo kalisolo bakomi na Njili grande sœur ya garçon na lobi yo outi wapi fi yango bitenga na uti na Moscou baye nanga awa bakobala nga grande sœur wana bi non vana na nuzelota likambo ko ya abengi mwana mobala bike ndoko benga fi wana vana na sima na biso bake benga fi mo boye fi mususu aye fi yango kutu ndenge za boye auta Belgique azalaki sans papier bakutana kine na nzela aprometaki elibala abifo bakita kini ba osala ka mariage lelo lobi akozwa mukanda na ambassade ya Londres bakozonga poto Zela papa pardon na katio maloba ye Figo moto ya wuto bimisa fi ya batu na Moscou aye na kin nzoka azok su fi mususu na Belgique alongoli mutu na kati ya poto ake na kin po fi yango azanga ki mukanda ou quoi zala un peu clair c'est to comprendre. Donc alongola ki na Belgique amema ki na kini poza ki sans papier alobinga na sepel no na lina balo na mariage mais ana poto na opeso mukanda te tozonga kini na ofute lobi ele aller retour tozonga kini to no bala okuna ozwa mukanda mbala mona ambassade d'Angleterre comme ça to ya poto to vanda ndako moko yango fi wana Belgique akendaka bakomi kuna na kini abina fi wana mesana nga déjà libela atika e 2 jours 4 jours akima akenda na ndenge fi wana eko mona lisusu yazo zela kutwa zonga ya eko mona suba ye lisu na mwasi mususu yango pesa ki ekanda po beta mwana mwasi wana
Donc problème yango ezalaki bongo ntango bakomi bongo ye komona mwana mwasi yango à partir mwana mwasi na yo beta lisolo moninga mwasi abandi kolela abandaka kofime te akoma kofime 10 paquets à cigarettes par jour akoma kotambola na mbeli koluka figo madriba partout nzoka nde frigo asazwaki tio mususu mandriba asazwaki tio mususu akepa mama mo boye ba mamebe bazala baona bambona ngisasa baluka babana na bango basi bake poto asakuta na ba mama batu po ya sroka aka na Gombe ma campagne kitambo akenda babumbu te baselemba ute mama mo boye azaki na mbone na ndaku 10,000 euros na ma campagne mama ngazoluka mutu amema mwana na poto ake kuna zwi 10,000 euros a mama batu akimi abandi ko bomba na monga fula tonga abandi ko bomba na monga fula zo mona na te muko mususu akoma na ma campagne sika zo vanda e pa camarade na ye a utape Londres tangu mbongo hotel esili camarade na ye ko pese chambre atonga kezaka ba chambre ka bongo atia bando lala wana nzale koteli madriba Mama Zela. Babi Makambo, ils ont chaud, vraiment, ils ont chaud. Je vous signale que dans la carte, il y a salon, il y a GGK coiffure. Hein? Toi, dans le salon, il y a GGK coiffure, pardon, na Noiselle. Vraiment, car on a gare à Noiselle, on a Soro Kitty, vraiment, chez Viennabiso, GGK coiffure, Azarana, na Pessimbote, na Hugues Loubaki, Mayele, Babi Ciseaux d'or. Babi, côté, ya, système, ya, donc, ça, la pose ça vraiment, oye, wana, ozoabango. L'isolo, oyo, eza awa, peut-être sert à expliquer bien te na ozala moi muke bref pour na surtout bande konanga oya basi o tozana poto o tozana mikanda te quand je dis to ça veut dire na généraliser vraiment faut ozala mayele donc papa na biso o bomoni na photo à escroquer batu ya zala na Londres selon sero a utobeta lisolo azaka na Londres azwa fi ya batu na Moscou akosi fi wana ke arobala ye amema fi wana ti alongola ye na Moscou comme fille yango azalaki na $5,000 na ye amema fille yango ti na Kinshasa alobito kendi Kinshasa comme ça kuna nde na robalela yo kuna fille yango la rabimisi 5,000 na ye apesi ye bakomi na ki papa liambonga fille ya batu l'air mbonga fille ya batu sila abwaki sa fille ya batu azalaka komela masanga te cigarette te akoma ko fumer pour na souci sans oublier au même moment o azana fille wana azwa susu fille mususu na Belgique amema fille wana na Kinshasa ayebisa fille wana kendeli na zaboye na Belgique comme ozo mukanda tenga na za mwana Londres na za na nationalité mais il faut tozonga ti na Kinshasa na kidobalela yo kuna leur ba komi kuna asundula ye donc eza ba je na ye azwa susumbongo ya mama ko boya mukolo alia mama wana 10,000 euros donc pardon $10,000 na Kinshasa ya wana ba sœur nanga na ba préféré ba ya na photo po ba laksa bato ba yebiye o ba yebiye pété ba zwa mayele tozo entamé deuxième partie na biso ya émission comme ça sœur nanga ko beta siko lisolo ya libota na ye parce que o ya betiza bref parce que ça lisolo ya bato mususu sikwa ko beta lisolo libota na ye ako expliquer ce qu'on ndenge nini a escroquer libota na ye na pesi mbote na John de Moscou hein John de Moscou vraiment mbote na yo esika ozwami yaya tokoki ko continuer okoki ko beta siko lisolo ya famille na yo ndenge nini ye papa na biso oyo a escroquer siko famille na yo bon ngape na ye bakite ke ye muto escroquer famille nanga muko mususu na ye kotala belle sœur nanga na longwe pa na bitena ke tala grand frère nanga bon ba osa ba makam na bango effectivement eza ya solo likamba couple so ba osa lango balinga tena no bande kopé ba yeba balinga te ko publier na batu mususu ba olinga basala na likam na bango soki simbi nde ba ko yeba nde ni ba ko informer biso bandeko mais un jour basala ki likam na bango ba meka ki na nzela na bango simba kite ba ye kotala ngana ndaku nanga bandi ko beta kutu garçon mo boye ndenge za boye ameli biso mbongo ngana tuli bango garçon go ameli binombo kombo na ye nani azaka wapi tant kaka ba beti kaka kombo na simbi mutu tant balobi ka mandriba na simbi mutu ngabi boyebi bango pe babalu kelinga lisu oyebi ngabe na tuli bango su boyebi ndeni batuninga yopo yebi ndeni na bandi ko expliquer bango histoire ya mwana mwasa na Jili makamba sali Jili nde to loba boye Jili vina yeza su bien tenga dernièrement na tika Jili na mama emu po donc santé penze beba talaka mutasa mesana kina libanda zonga bakisasa ndenge koma en tout cas fi vraiment zo galérer akoma ki abandonné même na famille nae papa na bango ba benga nae batuno surtout ba benga nae abebi si libala nae na mutu ya Angola
parce que abengaka mutu Angola tant bazaki na bolingo alobi ke kosimba su jilite tikelanga mwana na jili na zwi bango en charge garçon wana pe ndenge pe Angola pe ekomaka pasi amonaka lokola mbongo nyonso akangisaki ya $, atinda mwasi bale alobi sala vie na yo nga pe na sala vie nanga na ndenge pe figo yako nyokola ye un jour na bitumba lisusu figo atuti jili na voiture tanga niati jili na voiture akimi kokima kimi colonel moko abandaki koya na sima colonel moko abandaki koya na sima atalaka voiture ezokima batuti mutu na Kisasa. Vraiment, tu as continué avec émission na biso, bien émission lelo eza show. Ah bande ko na basi vraiment surtout biso basi toza na mayele parce que il y a tellement de bons parleurs na mukila lelo. Vraiment eza show na pesi mbote na ma grande sœur propre ya Chantal Matomina vraiment et sikozali moninga ya Joël Ben. Mbote na yo wana toza pena sœur na biso mususu oyo ba uti ko escroquer actuellement toza na awaye palingi a expliquer muke kaka propos ya même muto. Bonjour Yaya. Oui, bonjour Nanou Diama Noir. Nga komo nanga mado navana na France dona na kanda makasi po na mandriba figo. Papa ya 55 ans muyibi escroc te ba vina ete. Lelo to ko yeba via mandriba nga mado mtu na oloba po banga nga minso na zoloba mandriba na bombe longo na nga po ba mona nga te même koto okuta nga no mandriba na mukeka lokola yo menga na kusimbo na nzoto mbongo ya pasi ya poto mandriba skoka biso $4750 oyeti na kati ya ndako ya nga madaye na Noisiel oleleli nga mama dona uti Kinshasa sika na zangi mbongo ya transport na bulunga nzambe ya mwana kabilo €50 tozi su $1000 to pesio na Kinshasa to pesa kayo $3450 nyo to esali $750 mandriba mbongo na biso 5h du matin place yoza na Londres mbongo mado excusez-moi na kati wala parce que to kende trop mbangu bo pesa ki mbongo bo pesa ndam bo pesa ki no mbongo ya makamuni ne banda ki no ndenge nini po ye madriba akoma kozwa bino mbongo bile banda na ndenge nini c'est parce que batu ba otala ba médicament mki ko comprendre biso to yeba ki mandriba na canal ya semeki na ngai cousine na mobali na ngai na Kinshasa tebaki mandriba na kanela cousine ya mobali na nga na Kinshasa Nadine makangu na Kinshasa mandriba soka ke Kinshasa musana na abimaka na ba fille ya Kinshasa akotaka libale pa ya Nadine cousine na mobali na nga Nadine mutazaye ko boko la mandriba na bandal Nadine siko ayakoloba na biso ya mado tozi mutu moko ayaka na batu na poto ya mado tinda mbongo akoya na mwana Bianga na siko to sole ki na mandriba lobi mado si bongo to ya na mwana il faut pesa so $6000 subiso stobi oya na mwana ndeni o to adopter mwana bino donc na minute faut na biso $250 pour to sala passeport to su $250 to tindelier basali passeport après 2 semaines o bo tinda susu $500 pour to kende soki na étranger soki to sala papier mu ezola sakenga na adopter mwana to susu $500 to tindeli mandriba tout esali biso ko la $750 to 3 semaines après sous ou makauto le na novembre 2015 wana novembre 2015 makambo eleka to vani bo après 3 semaines kaka cousine mobali na nga Nadine mwana mukie mais akolinga mobali tata ya 55 ans Nadine mwana mukie mwana ba 25 ans oh ya mado boti na sous $3000 to saini to ke na Lambert na nini na château to tini $3000 wana mandriba mtabe muso mandriba tambola na petite ya confiance nani Eco et comme tu as la caille batu au basco carambo bakabola rambo wana ensemble Eco garçon wana to tina $3000 là to tina $3000 to vend na bo une semaine après Nadina benga bisa bako ya mado kutu na ambassade ba sengi mandriba mikanda ozo la sake fema fana na Londres po ba pesa visa kutu mandriba zako ya po azo mikanda na Londres po azonga ba pesa mwana visa na silika ngabia solo wana za bongo tozela mandriba lera ye to pese pa adresse mandriba lobio avandaka na Sarcelles na ndako mwasi na ye na Sarcelles tozeli mandriba lera yaki koya to abengi biso to pese adresse na biso ya ndako na Noisiel na France aye koya
to laxi ndako aye ko lera yaki pe to yamba ki bien ponini mbanda na ngai semek na biso to yambe na lampe pe biloko bien kokota koti na ndaka bio mama do fo bo sisi na ngambongo nyonso mobele na nga siliki mobele na nga biyo mandriba est-ce que moi na sa visa poto si c'est $6,000 nyonso to si sambongo te olena yoka mobile nga kutapekisa kinga na boyi ko ka mobile mbamo na koti na yebi te soka za na kindoki soka emvutaka batu na koti na chambre ko misa $1,000 lisusu na pesi mandriba $1,000 mobile nga silike bi pono pesi $1,000 mwana na su visa te na bina mandriba man e wona sko Saint-Esprit koti kati na pona lebela mandriba mabi mandriba to pesi $1,000 na ndako soko yeli biso mwana te mandriba nga sa mwasa ba prière okomona onzamba osala mobile nga su Saint-Esprit kotikati na ye aliwi na mandriba ko koke biso mbongo te yela biso mwana so yeli biso mwana mandriba erosala malamu so biso mwana te to nga eme na ko boma yo esprit nzabe kotekata so poto bana mandriba mais comme asaka ka ndoki muyibi abotama na escroquerie alebiso $4,750 mutile lo mwana yaka na ye na poto te. Comment vous comprendre Maman Mado azana kanda makasi toza pe pembeni awana mobali ya Maman Mado ba sœur na biso mi balé ba auto le kaliboso ba laxi bilongité parce que ba préférer vraiment ko laxi bilongité mais papa a ko laxi longi a ko loba pe ko meka moi mke ko expliquer toza na bonjour papa. Bonsoir maman. Donc ezanga emebele madiba longo le côté vous demandez nga bien vous te soka kimbongo madiba photo no yango tambolaka bien nga za aéroport yo avion juste okuta na ngana yo soko bominga tenga na roboma yo tango joka mbongo na soke madiba azo za mbongo oyo oya na mwana ngai o na roya na mais so na ngati na roboma yo parole na ngeza nyo madiba famille na on va venir na Gonesse bana njili bana 4 bwebi famille ya madiga na njili na avenue Boko bana Londres muyibi na bino na personne yo madiba bana matete maître baina muyibi na bino yero bala matete zali oni britannique toza bana oni matete ko ya raté botia nga muyibi o madeba bo joyer mutu o ba matete tu boza na Londres ngala mwana matete to bana oni britannique to ko saka médaille matete jamais ko yaka bana matete botia muyibi na bana Londres yoyo bana Londres mutu o bozo mona oyo abebisi réputation bana Londres c'était muyibi ya bana Londres abebisi pas na Londres na bana njili. Donc muibi na bino yoyo botala muibi na no bana Londres Madriba figo yeyo muibi escroc mais yo na Château Rouge na tama na photo no mobimba batu tu na Château Rouge ba ebi yo Madriba mukoto kuta na ngana yo bomanga so ngana ko boma yo tango joka mbongo na bisa ko Madriba mbongo na 5h du matin na mala tongo ko luka mbongo na mala tongo madiba na hiver do beta na oto ere na mbongo na ngolo yango pambate okola mbongo na jamais ola songa na kufi ole mbongo na mko na kuta na yo so benga na ko boma yo maman merci. Vraiment, je suis comme l'église au milieu du village. Bon, mon maman m'a donné un zotomboka. Bon, comprendre, bon, on a bango, eza ebele. Vraiment, de qu'on a pu ça, mobile, ici, mitala, ici, kozwami. Quand tu en contact, na bango, boy, bandé, ni bossa, la pofuta bango. Madongo, bakselo. Na bakser suka. Mandriba. Yo skoka batumbongo o ya déjà na Londres depuis 1990 o ya na Londres yo vino ya skoka ndeni osoma ta pavillon te na Londres na mbongo yo skoka po ozala na souvenir ya mbongo yo skoka na minute na zo ba mandriba o vandaka na ndako studio ya leki na osangi souverain na hakine na Londres mandriba yo tata 55 ans depuis 90 yo na Londres musano skoka batumbongo olelisaka batumbongo abato mutoki OK na ko skoka batumbongo na Kinshasa tina poto il faut le mata pavio na souvenir ya mbo yo sala ya skokeri mais ozo vana na studio bandaka Londres pe mikie konda yo zo vana na ndako ya leki no sangi souverain na hakine na Londres yo muto na 90 ozo mona malédiction yo za na malédiction génération motoki abatu za ko lia motoki na ote gigola mobali yo mandriba to kutana ka un jour to kutana na nzela esco mandriba figo gigola mobali
Matata Pogno. Vraiment, merci Naba Bota la rabiso na tolobelavie.com. Te remercier bongo. Igulubaki Babi les ciseaux d'or. Vraiment merci Nayo. Pourquoi pas à John de Moscou, merci Nayo, merci na mon grand frère GGK coiffure na Noiselle Balobi vraiment son bakato kufi kitoko bakato suki kitoko. Kutala na biso vraiment wana na Noiselle ka pembe nya gare musika mingité à 3 minutes à pied je vous signale. Merci bongo na Pichum Manzenza le libérateur de Paris. Merci Bakoli na yo komaki, merci na mon grand frère Papi Gen Babi Mosala Ezo Sala Makitoko. Merci bongo na ya Teddy Mola. À quoi ça sert? Vraiment moni photo yango yo ngana za mopanzi sango naza église au milieu du village. Je suis là que pour faire mon travail, pas pour me mettre contre ou pour. Voilà ngana passé bien message bomoni bandeko bazala ki balobi boyoki oboriko yoka vraiment ceux qui beaucoup tanina ye oboyebiye vraiment beaucoup misela ye sango vraiment bozo kande bazolo bala pembeni vraiment eza passe pe mawa surtout na ba comportement autozo affiché. Merci na Dadi Pelenda, merci bongo tolobelavie.com to comme na biso na suka na nous diamant noir yeyo auto ça la bino musala ba oyo ba sepeli na émission oyo vraiment beau cliquer na like beau aimer vraiment beau partager pour ceux qui vont partager sango oyo ekotambolama vraiment merci na bino bato botala rabiso na tolobelavie.com to comme na suka numéro na biso contact ezawana eza affiché oyo azana besoin na biso abengi biso na numéro oyo ezawana tolobelavie.com tozawana pona osala musala bo hésiter bo s'abonner na la chaîne na biso vraiment pour aujourd'hui on s'arrête là, j'espère vraiment vous revoir très bientôt. D'ici là portez-vous bien, au revoir. C'est dans le salon, il y avait un petit jeu de coiffure grand pète Noiselle Yeyo. Alors voilà, mais tout le monde a dit d'abord. C'est dans la débat, tout le monde a dit salon. Oh, ils ont un garçon, tous les gens bassis. Il y a des gens qui coiffure. Moi, je vais te ah, nga na winga ka ba histoire vraiment tout ça ça dans la motivé pour nous tout temps on va plus un bon alors awa toujours dans salon GGK nous coiffure donc toujours à 2 minutes il y a gare Noiselle sur qui joue mais la vie de sur tout là dans le salon africain vous allez avoir boya vraiment toujours à 55 pour des roches à Noiselle 77 186 Noiselle donc 55 pour des roches quand on a gare à Noiselle boya bon c'était là nous ça là nous ça la mao il gaza wana sizodo gaza wana tout ça na Ali grand coiffeur donc awa soye vous allez content bon tu vas me marier na dire nous mona vous allez voir la biso on l'a qu'ici wana j'ai ga coiffure mademoiselle 2 minutes pour commun na bino en plus faut vous santé ya monene les amis sous côté na 30 sera na gare na gauche au monde ya basi on les a dégâts les sous donc franchement boulot de les alliés boulot de les alliés pour mon donc ensemble des athées na ikiba qui maele ciseaux d'or donc voilà na nous on le battait nous on les athées pour au monde a mon boulot nous avons nous na biso voilà aussi quand on a Noiselle là son gitika des pas beaucoup mimba voilà. Donc les ont Noiselle là, la 55 tours de roche à 2 minutes de la gare. Si vous voyez, vous pouvez vous rendez-vous, vous pouvez vous sur la 06 11 75 99 68. Je répète 06 11 75 99 68. Donc vous pouvez vous sur en tout cas, vous le recevez. La période peut aller à tendance, il y a 6 jours, je le recevez. Vous voyez, vous recevez là, la période un petit peu nous allons en route pour collaborer les donc vous voyez, DVD les amis pour recevez. Donc voilà, devant la Noiselle, c'est 25 cours de roche. 77 186 Noiselle. Merci. Pour la carte salon et la vie, les Georges, la carte Noiselle, salon GGK Profit, la idée Profit, la grand coiffeur, Boya Boya Bébé, au moins la coiffeur mystique, la Beijing à allez, Bouga de Bouga, Boya pour vivre. Yo moye bon ça tu vas aller quand quoi faire tu vas bata basi bazé belé
baproduise ebele toteka mpe baproduit eza nango boya ebele na kati ya noiselle eza 5 minutes ya gare bovivre yango bomvivre po comprendre quoi toza na kati ya Paris toza na kati ya noiselle. Ok, ça va. Site de Papi Gueye. Check.